le seul concert na mokili o mutoya lala na mabele atiali bomulaye ya quoi de la Coraman de Broking le maître de double demeure. Grâce à Kofi Olomide nazaka clair na parole na ngai. Grâce à Kofi Olomide lelo na monument fleuri. Tangu Kofi Olomide akoela ki ba problème ngai pe nazalaki na prison. Balobi muto na mema tangu mama kufaki te tangu ba problème e uti ko komela ona poto baboyi concert beta mais problème pina solo na solo mama nga kufi papa kufi oyaki pete olinga oyeba mo fleuri rwana makambo okutani nango ngana kanisaki tozomona ba musicien belelo bazwema na présent nyonso okutani nango so yembango déjà na le passé obane ko préparer déjà futur na yo kaku likolo ya nzete bakosalelaka ye mosaka te soki nano zwi ye te mopa o félicitations. Sikoyo, bino pe bolinga batu na bino question. C'est tout na question répondre pour que non répondre. Mais maman, Del Pirlo, depuis à combien de 16 ans, il y a un mois. Okay. 16 ans. Si je sais. Il y a qui nani ndela ba gims ba dadjo azani musulman. Abengabi papa, je vais prier pour toi. Allez là, nous parce que toute l'Afrique, tout le monde dans notre prière, tout le monde, je remercie d'ailleurs, surtout qui ont souffert pour moi. Zangi Bapongi, Del Pirlo m'a dit ça. Diego, papa, on est avec toi, ça va bien se passer. Mais dans le monde de la musique, il y a une beauté. Fallait le bel hôtel. Fallait pour partir un message. Il y a vitesse, encore au Canada, l'interview depuis. Il y a aussi ça, et aussi la tête au sang à la mission. Ah, merci. Mumbayan. Fallait le bel hôtel. Obina na bana ba binda ba Tyson pardon. Donc voilà. Bonsoir mon père Mokonzi. Kapache TV. Bon Samboka. Kofi Santamboulé. Merci mon père. Question d'anglais Zalaki. Tout le monde qui na mabele à Kamba. Ok, il y a qui m'a mabele à Kamba. On le voit que Ozali yo mon père chrétien. Est-ce que tant au Kenya na Kamba wana oyeba ikoza pe na ba chrétien mususu o bazala banon ki mangu les mususu bangaye pe ba defolo ndetro loba la musique ya Kofi Olomide et puis pour ba musicien après ça a vraiment couleur na été et puis lelo okoki koloba nini pona batunyo so yokota ki na Kamba pe bayamba ki yo bien et puis lelo to monique Kofi Olomide aza quand même acquitté. Et puis deuxième question dans Ezali, tant au kita qui na est, na mona qui osu ma belé vraiment, on se soutient qui na poche. Ils ont la question minute et mi balé. Ok, mon quoi non. Nous avons ça mbote na bakimbangiste nyoso, ande ko nanga kimbangiste nyoso partout baali. Nous avons encore merci na papa Kimbangu. Na honneur à Sala Kinga Yambinga boy to solo là pendant un temps. Atindi ba memanga na Kamba. Nazo pe mama inanga nazala na ndaku ezaka wana nazo ngai pe na singo nazo pe motema apaisé parce que bino tu boalia wa boye binani wana Kimbangu makasi na ye mayele na ye buboto na ye boye biango nga siko depuis des années na banego yo kaka et ça faisait au moins un an que
nazalaki na posa namona na nkamba ngo bato nyonso na baautour na nga babetaka lisolo toujours ya nkamba wana et occasion emonanaki wana so na bayina hésité na bamploi de temps nanga nango elingai so erate embo tokenda nakendaki kuna en tant que d'abord mwana Congo koko ya kimbangu mwana na ye nakendaki kuna na ndenge wana arrière pensée mosusu ati me bayamenga tellement bien nzela bakomi koexplikinga ke kuna ezalaka soza na mwa likambo oyebisa papa tout ça papa mpe boboto na ntango nazolobai mwa discours abe soki tosoli boye te nayebisi papa souci nanga baproblème ntango nalobi bato so bakanti kofi akendaki so na nini système ave dingwe neno jar kaka bafingafinga ngai bakombata baleli libumu na arena tout ça babongo nde sikoyo abinaka no kitisa motema kenda malamu ekobonga tosuka liboso na ngi yango bapréhension c'est-à-dire makobangabanga nalia te bona bofinama na le bapesa nini moko ya bien babi konza mboka pa la les places yango bapesanga bapenga mpe nalali wana bonga mpe mboka mpe bosa mboka pesenangoloko te toleka sekini ti peut dire avec les deux bourrés donc nga nazo me considéré comme mbango aza patrimoine aza héros ya biso bacongolais donc il n'y a pas de raison ndenge Indira Gandhi baza kuna banani ne ba oh papa non j'aime pas ça, n'intimide pas les gens tika bango baza à l'aise tant ba olemba bake voilà je n'aime pas ça bengi si bata prendre le plus d'acteur 2 minutes non donc la kenai bon mais nous a quitté sûrement le sambu peut papa Kimbangu peut-être peut contribuer na tapis rouge ezalaki obligé bomataka na Sindi parce que créer moi polémique tomataki na ye na tapis rouge ya kamba bomatina tomataki na ye omonaki tozomata na ye talaka mpe baimage ya baninga talaka mpe baimage ya baninga yo omoni mpenza tomati na ye talaka mpe video ya bato mosusu biso mpe totalaka ta ba 5-10 minutes ya biloko na yo mpe biloko wana botiaka na ebandeli oumelaka tona bolongolango bo banaka mission mbala moko wana yebi te oyaka mwa suggestion quoi po tokoma mimi kosukaka na barésumé wana mais lem so na continue mpona mona couleur ya polo olati ozala bapolo bacouleur ebele. Deuxième question na ngai ezali tomonaki ntango okitaki na avion na este kuna ozwaki mabele osalaki symbole ya otia mosusu na poche symbole te naza nango ti lelo oza nango ti lelo ah ben oui ezali pourquoi mpona azala na mabele ya beni mabele ya congo omboni toyokaki trop neti yo ndenge oza boye bastressant trop na keke oyebeta na te bastressanga te nga naza congolais nayokaka ke bato ya uganda bakota baboma bandeko na biso etc ça me préoccupe donc nakende kuna ndeko na epuis bon affaire remarquer à part le président la biso nga journaliste moko te ngai ne moto yoko bon le bangote félicitations c'est bien bozo le baté c'est au kende exact pour moninga pour le bas en tout cas mais ça est quand même bien pas ta analyse surtout Mumbai on a besoin d'analyse yo ka faire kaka eloko comme na nini streaming so nini musique ya nzembe za la bien point. C'est tout. Donc voilà, on a la joie qui peut dans le symbole nangai na que beni na zakalango partout na laka. Donc na zakalango pas donc beni za shinga. Voilà puis accueil na zuikuna na pesa bana beni mbote bana kati wana ya ba butembo ba côté wana miso tout accueil na zuana. Obile msozo na banalise. Okoko te moi doute. Banalise msozo na okoko te moi doute ya pamba kabo. Ce qu'on a comme un lundi, c'est-à-dire kaka boye
batiaka na rompe mona victoire na bango non makasi c'est-à-dire mpona nga na carrière na ngai ntango nakokoma livre na nga parce que nazobanda livre na nga ntango nazobanda livre na ngai beni pene kozwa epuis bosukika wana na este nakoma mpe na rwanda nazia botu na nsima abotu na nsima. Bonsoir, président Kofi Olomide. Alidor. Bonsoir, bonsoir, président. Bonsoir, papa. C'est Mike Lokamba. Oh. Je suis aujourd'hui là. Tellement voilà. En tout cas, on s'est payé comme on a eu les lots. Et c'est un lycée sous ma casse. Préoccupation dans les a 18 mois avec Sixi. C'est-à-dire que aux a sous contrôle, aux a sous contrôle, il y a aux a sous contrôle judiciaire, Bazolande-Layo. Sur ces arbres, Nassili, ça s'il vous plaît. Des ok, ma belle. Sur ces, au moins, le roi n'a pas eu la classe. Sur ces, Ali, ceux qui n'ont 18 mois, au sali sous erreur ou on a sous contrôle judiciaire. Au conseil judiciaire. Oh là là. Bah, j'ai vu c'est votre rabissoir. C'est qui m'a très bien. Feedback et les hommes rabissoir. Pendant il y a 18 mois, ma PCO, on s'est comporté comment? La ligne a pensé dans la question il y a Ken Piana. Mais oui, tu as 18 mois, s'il te plaît. Tout le bas. Oui. Oui, les gars qui ont 2019, 2 ans avec sursis. Ne le permettez dans la zone, dans la voyage, dans la poto. Voilà. D'abord, écoute, tu as un moment de succès sur PCO, aux zones de voyage. Voilà. Librement, on va dire, ok, bon. Ok, aux zones. C'est-à-dire que Bafunde là où ils sont soutenus, dans les Cambo, dans même les Cambo, voilà. Bafunde là qui voilà. Parce que au cas où Bafunde lieu, Bakobak c'est Sika, plus Oyo, plus 18 mois. C'est pas possible. Ah, il faut facile. Il faut facile, il droit à la rater. Et quand la majorité, il faut facile, il y a un naïbi que au moins Nazolo Bassé qui est vrai na Kaoyo Zalango avec Sixi. Donc voilà, question l'anglais Zala qui boue. Bonsoir, nous avons 1 an de prison. Il y a un seigneur. Nassili, ça s'il vous plaît. Nassili, sa question là. Nassili, sa question là. Alors, Quadra yope balobi. Nazo Zalambriye. Balobi, oui, tu as des apamba. Nazo Zalaba, c'est quand même un mouké. Ah, voilà, question Nanga Ezalaki par rapport à la question il y a Ndekolanga Ken Pianatouna qui on a ligne juste un intensé parce que 18 mois ils ont mukété ils ont élevé Ken Pianayo za muluba au juste vous avez dit Ken Pianayo za théâtre na boyka gara boy na boyka gara boyka murega pour Katanga a divisé par deux. Balolo baza na ba Swahili normal baza. Yusuko za. Cette photo à côté à Lolo en Asiko. Est-ce que nous avons continué tout solo là quand tout ça bah ma conseil là donc je suis pas là pour dire depuis ma tout là on a musique en rien. Ceux qui ont intention boiser n'a pas de rapport dans la musique. Il y a superstar et pas il y a donc super donc la star des stars. Donc c'est à dire banda musique à Congo bima na la musique moi mon na mboko aya peine pas na ngaloba on est parti non nazo pas nazo pas on a fait un zaga de père de mère bon ça va bref abinangai oui presque est-ce que oui que ti musique à Congo banda il y a un musique mon côté où il y a cocaïne na yo il y a cocaïne na yo on dit bon oui comme ils ont décision nga contre nga il est pour nga je dis bien nga contre nga il est c'est moyen na tout cela il y a le binanga que pour na ye musicien moko le plus grand musicien congolais de tous les temps c'est Kofi Olomide. Ah tu as ngana le balika monanga iko
grand prêtre Mbaye azozi la partie abinanga bongo ngabi assure abi oui presse a salinga ba démonstration bakama za olo bangai bagiango déjà mais asukaki na wa asukaki wana nga siko na to baksake ka nga quadra e ba vie kulambo bakenda de idol nga tabule mais ka nga mutunduliste oyo na komisu na bonia on musique ezaka te oyo imba ko beta guitare obwaka batute e mo pe mamo babunya wana tana batabunya ko nani ba beni wana kanga kaka non je suis trop fier de moi c'est certain que même mikonzi mboka otona mikonzi mo pe na réseau na galelo habité makambo tout ça bien et comme au bout na bout bien que makambo bien peu ezali avant ça parce qu'il est en action. Voilà, voilà c'est ça. La société, je suis sûr que... Oh non, c'est ça qui est. Nazala ma question tellement belle. Voilà. Bref. Même pour Nawana, même pour moi qui bénis dans Nawana, la pessimiste on a raison. La pessimiste on a raison à 100%. Voilà. Bonsoir, le code Koraman. Sorry. Il y a Aïdor Bokola. Yeah, merci beaucoup. J'ai juste. Ali donne avec Y ou bien Kanetia. Les ana Y. Mais il y a même Ali. Il m'a dit que bien Ali, mais il m'a dit ça va bien. Merci beaucoup. J'ai au moins 3 questions. Pour tout rapidement. D'accord. La première question, Nazanango, Ezali, par rapport à Best légendaire, pardon, aux qu'on rapporté trophée na Afrima. Na landa na wasafi Afrima. Au Mukile, Salipé, ma tata Léona Benton. Tu comprends, moi, on a 4 millions à l'histoire. Yeah, la plus belle chanson de l'année. Yeah. Et puis félicitations à Chief. Si vous avez un trophée à Afrima, et le bon featuring de l'année, Colombo, Chief. Sorry. Ok. Tant que vous avez trophée, aux acquis au Moroté, au rapportage trophée, au Salaki honneur, il y a Bissoba Congolais, parce qu'à chaque fois, vous avez rapporté votre trophée, on les aura toujours honneur, il y a Bissoba Congolais, comme on a un artiste musicien congolais à qui on valorise bien la trophée. Et tant qu'on se replace, il y avait aussi ton enfant, musicalement, on a toujours fait, il fallait pas rapporter des trophées, il y a Best Collaboration. Non, il y a best artiste, il y a qui sont pour ça trophée ou collaborer à ta aux angles facilement. Et les gens étaient si pris de voir que Kofi a quelques trophées en tant que légende et puis il y a l'Obéliango. Et les remèdes s'est passé autour de ça de dire que pourquoi auparavant au Boyaki Yango et puis il y a des tours au peut en considération. Ça c'est ma première question. À répondre non. Tu le lot nazo Boyango kaka. Pourquoi? Akuna nangati. Si le lot n'a pas été crédibilité. Un jour, on peut s'en avoir raison. Un jour, le père vous a raison. On a un compétiteur. On a un trophée dans les agité. Oh, il y a un copé là-bas, les lots. Il y a que basenginga na ndima award na bango ya légende soko ka mutu azolo ba ministre azolo baka we call Mr. Kofi Olomide to accept this award video ezali boyo ka andima kozwa award nga yali basenga na zwa nga la compétition na pona coopérer faut la compétition ça dit moi ba petit mo ba bimi kuna Davido akini so na ba combien de nini azo gagner te orangane na lien na Niger so bi Niger na biga Davido. Vous comprenez. Mais la petite mot va bima. Buna boy. Buna boy. Il y a tout ça va coûter. Mais la petite mot va nous souba kuna ba comment mon gars fait na ibaga avant. Donc on ma bé. OK. Donc on se sentir que les gens on a tout ne mais why David doesn't win. Why not David? Why not David? Yeah. Et puis après on a bon solo là, na président ya Mutua ya Magambwana. OK. Mais non nga award oyo na kosenga baye mangana mboka nga kuna na remettre ngo tout moi voilà abino so komi kuna na to sola so moyen le ko sama dossier na pe na solo la na ça dit on sentir que moi ndenge biso to sa bakora bongote mais maintenant nga na tikala ko lobate que un tel asala mafia non na zutala ka ndenge lo ebi ndenge lo sa ki ça lo ko ba analyse au senti pendant que
même équipe pour pas critiquer l'équipe adverse. Ça dit à tout la valeur montée. Parce qu'analyse est là contradictoire. C'est-à-dire il y a lobby. On se dit que tout le monde peut donc ah ouais bisous tout les quoi et ça va bon analyse à solo débat solo qui est un piano rapidement que aux UP camp adverse. Et où alors aux UP bateau édulcoré. Ça dit bateau ba na couleur ça dit bengi de maïka tu vois bien souzi c'est évidence bango bazo ça l'analyse. Mais ce même groupe quand bango na kaka balobaka ba même makambu. Et puis, il y a toujours des gens qui se plaignent. Et ça bien sûr. Mais maintenant, s'il vous plaît, mais maintenant, on continue, il n'y a pas de problème. Donc, il y a le bac, il y a la compétition. La compétition, il y a avoir donné la Salif Keita, Alpha Blondy, la Youssundou, la Tipona Maleke, ça c'est l'Afrique du Sud. Là, ils ont l'honneur, Mogo, na côté na moi Panthéon, moi groupe, moi l'eau, officiellement, officiellement, donc, Sakolinga, la Zui, voilà. Ouais, merci beaucoup. Je pense que dans quel moment on a milité pour nous avoir 3 questions rapidement. Et deuxième question, Nangezali, Naobi Lobezagi les 13, n'a raisonné mon 13e apôtre. Donc, vous avez un grand prêtre prophète sur roi. La botte m'appelle les 13. Votre m'appelle les 13. Donc, les 13. La botte m'appelle moi la mort les 13. C'est quel dastement historique? Bon, si vous les 13, on a eu bakangai, attaque tout le combat. C'est quel dastement historique? Question Nangezali, attitude, il y a grand prêtre mère, on a bien appelé, bien attendu, mère, maman Lia. Attitude, il y a grand prêtre mère pendant un moment où il y a accusation à viol parce que dans la limite famille, moi, Rolinga, Azana, Mobali, Moroboé. Pendant ce temps, attitude à maman Isaki, comment il paye la famille. Non, sorry. Ok, merci. Ok. Ok, merci. Ok, troisième question, Zali. Perspective nini aux Anango pour la musique congolaise dans 3 ans par rapport à la réalité de la diaspora. Bon, il est là, dernière question, nous avons réponse comme ça, on appelle ça micro. Nous avons compris. Nous avons dit Nigeria. Nous avons dit Rwanda. Ok. Nous avons dit un bateau de sa musique. Nous avons vraiment inquiet pour la rumba. Heureusement que on est en patrimoine, comme le roi l'homme a misé. Si on a comme inquiété, bah roi de rumba, banini de rumba. N'est musique que bêta mais c'est-à-dire, on s'est dit peut-être que petit moussou peut-être au lobby peut-être combo tel. À quand tu le lobby mot. Petit bamba tu le serré, ne peut pas ça pour ballon lango. Ba UPN. Banini. Ba UPN. Je te dis, Mokilezo Kenane Zokenda. Ceux qui m'ont dit, au bord de la route. Mais je te dis, na vanda na salwa na zoka banze mbozo beta petio na bazoya, bango tout soka ba le confiolomé tout ça. Mais je te dis que rumba na biso, déjà nga na beta chacho, na beta na rumba te, bo ebite. Na ebite chacho. Bon, les arumbe les qui biso mais to ama kala musika mi te chacho dans ma simana ba ba leki na biso. Seulement si mais musika mi te. Yeah. Ndenge musique okenda lelo. Mais il y a des rumba. Bon, heureusement, tu as 100 millions. Tu as 100 millions dans le Congo. Na Brazza, on a sanctionné Brazza, et puis tu as Kala. Et ça m'a compliqué. Et ça m'a compliqué. Bon, l'album Langa Yogobima, l'année prochaine, à Rumba, il y a Banzimbo, Boyebi, Kofi. Bon, quand on a un peu particulier, Didi Aleba, Didi Sora, le bar, papa, pour faire. URE n'a pas besoin d'un nouvel album. Il suffit que tu nous chantes les aspirines, ni Diva, Futa Diallo, etc. Elle m'a dit ça. Yeah. Elle a peut-être raison. Seulement, la peut-être la Champs-Élysées, sur la Kitina Karlanga, n'est pas na Bayaka, na Ilekilanga. Bon, éviter souvent la Rolls, ça m'a reconnu peut-être mais ça bon, mais éviter, mais ils ont toujours fait. Donc, tout ce qui va pour la rumba. Dans le but que rumba est ici, mais comme un risque.
c'est-à-dire ils ont menacé. Voilà le mot que je puisse dire, ils ont menacé. C'est-à-dire tendance moi ils ont tindi kango libanda makambo, ils ont pena ko tindi kango libanda makambo. Moi ba conseil tout tchaka ba bandero là, banini. Il faut peut-être revisiter makambo. Il faut pas battre sous basa logo là arriver à Inos. Ba petit ba faiblesse ba na bossa na batu belé Kali Raveil na auto ça la fitting en souka na ça il y a 2-3 jours na Abdallah J6 souka na masolo quoi. OK donc ka ndenge wana ka et puis bazo pena nzemo na nga ba commission na ndenge moko boye na balusia ça dit au pexé né no loba ndenge donc voilà donc il faut le gars déjà roumbe comme il protégé. Mais si vous venir dans merci beaucoup. Encore une fois, congratulations Nanze Moyayona Ati Wasava Chief. Une très belle chose. Chief, merci beaucoup. Nice, thank you so much. Bonsoir Kofi Olomide. Sécurité Team puis la voix du peuple. Oui. Voilà, question à Libosu Ezali, Ngala Yeba. En tant que légende, artiste à Mounene Mbora Nabiso, décision ni bozo zoa ndenge ba combattre bazo menacer musique na ngai désormais boyo kanga bien na utoka lisusu te pona ba combattre nga pona wana na mibenda ina nga déjà ça dit concert à vie nanga e betate donc na ibite so na obundela susu nini tango ba régler makambo na bato ba za besoin ko bunda nga bena fofile na beti. Vous comprenez? Oui. Notre famille qui est ballon a bêtement borma mouké ou normalement il faut déranger bangoté. Normalement. Bon la compé na moi ba na ya 4 na mbi na moi ba. Donc na wo kaka na beta kaka wa kalami te na beta na okele ma lo ma mouké ka le on dirait ma rep mo ka munene. A beta na ngapo na ta po batu ba le mabe. Nga pe na le la pe mabe. Donc désormais ngai ba ndeko na biso vraiment basande balingi ngana moni le seul concert na mokili o muto ya lala na mabele atiali bumulaye ya quadra coraman double king le maître de double demeure the king and the owner of double the wheelings sona nika ngai a éviter pour les autres vaccins a éviter ndako na autre au course la boy donc bamamwana qui va combattre que tout va na tout ngai na zalité ça ninga na bonozila ka libanda bosali so que simbi na profiter na modi ponga ta na bonosala on ndiri ba yebatela osala nonga sala suka na erreur balinganga na niveau mono na habité et depuis 40 ans j'espère que na ba star venir belé balinga ba 25 ans balinga ba kaka ça dit so beti bat batondi ka beti bat batondi na beta na Togo ça veut dire mona ba image bat batonda ngai minga ya teke nouvellement quoi donc depuis Mubaya depuis la fois Botama ces années-ci donc depuis ces années-là ces années-ci voilà elle ça ta bleu blanc yo iba été Rwanda ngai iba Rwanda déjà na déjà donc j'ai pas compris. Oui, même Capache. Même Capache et la gracieuse grâce. Bonsoir, mon père Mokonzi. Journaliste. Vous êtes un journaliste. Na telemawa. Merci. Lokangi Mwinda. Anakangi Mwinda. Ngai naza artiste et comédien, pasteur l'été à Kanda, collègue IP à Baken, na niveau ya analyse, ya ba actualité. Ce qui actualité hier, analyse ou na botin combataka ba commentaire. Ba commentaire. To la ngande mo pa wa lobby. Père, vous obligé te. Merci mon pao. D'abord na sepeli na kei na yo ndengo yambi ngai grâce à Kofi Olomide nazaka clair na parole na ngai grâce à Kofi Olomide lelo na monimo fleuri
nayokaka mot fleuri na sango limbisa ngai ngana olimbiso te pose ngaka question pose question pose ngaka question pardon grâce ya Kofi papa pose ngaka question s'il vous plaît vraiment merci olo bango ta na partie après ok s'il vous plaît c'est-à-dire tango Kofi Olomide akwelaki ba problème ngai pe nazalaki na prison balobi muto na mema tango mama kufaki te tango ba problème euti kokomela ona poto baboyi concert beta mais problème na solo na solo mama nanga kufi papa kufi oyaki pete oninga oyeba mo fleurir wana bon nayebaki muta komema ngai te soki nazalaki na muta lelo lelo muta amemi nga Aisha okoko Aisha mama Cynthia Kapashi na chanta boule atayo mo pinza ye muta amemi ngai mama ite matanga mama na mona yemo ozalaki na lela pe na bémission pour na yango merci nazo kende ngai naza journaliste te naza pena na question te mais école o na moni Kofi nyonso o ya vivre pour na nga na benyango za école na sepeli na ngai na yekola kozala Kofi na vie na ngai po soki ba problème yé na koyeba ndenge nini ya ko se maîtriser parce que ngai bana nazala bébé na kuta Kofi na koli na moni Kofi na o na ye lisu ko vivre na ba problème o ya kuta nango na vie lelo papa nga na ko pesa o ba félicitations merci na uti musika na niveau ya kingasani ya suka esika yo mataka pe popo yo kende na mikili ya poto na ye awa pona pesa yo ba félicitations oza mobali zala toujours makasi félicitations pona musique na yo to banda ko yoka yango kala nga naza amoureux ya likaku et puis na ko bakisa boyi makambo yo kutani nango merci beaucoup makambo okutani nango nga na kanisaki tozomona ba musicien belelo bazoyemba na présent nyonso okutani nango so yembango déjà na le passé obane ko préparer déjà futur na yo c'est-à-dire oyemba makambo kala papa bolimbisa ngai vraiment moi dose dimi na ndenga mabeti nyonso oyo yemba kala voilà volume agango na moni yango lelo c'est-à-dire on dirait oyebaki nyonso oyo ekokomelo na vie lelo na baki selio oza prophète ya vie na yo oh là merci vraiment oza prophète ya vie na yo nzamba memo lisu musika okende liboso malgré temps ezate na ngaki na yemba pe mwa nzembo likaku likolo ya nzete ona lulela Kofi vi mobimba likaku likolo ya nzete bakosalela kaye mosaka te soki nano zuyete mon père félicitations merci beaucoup moni parti oyo au parti à soleil na suka nde ngasi kuna kuzimanda muna koti merci